Mbote mingi na balandinyo so ya Tindika TV na boss na ngami balé papi Kelina rife qui sont ba na Londres ya solo ba na Londres ya série ba patron o ba pesa ka place ma valeur na musala na ye donc quand na lobana mino lelo to za émission na biso ya salon des stars tant to lo ba salon des stars ezala poto ya ba star na bato ba lo ba makambo ya ba star trop donc lelo Hervé Mboyo soko fungwela nga ba mona bato na za bango ponga na lo ba nga te po so ba fungoli déjà donc bo moni bango binemo bo ganga donc pour boyebi ke bilongi omi balé eza dégâts na télévision donc enanga musika te tozana Karine Mokonzi la baronne tozana Ken piano ndeka boyebi moto na tembe kolo pito pale quoi aza awa donc tolobela masole belé pour ba rimer pe ezoleka e belé makasi donc Ken Piana bonjour. Bonjour Plasma, bonjour ande retour à Landa biso. Yo ebika talaka ndengo kutinga déjà santé pepele na sir batapoto ba sepela ba mo na Ken Piana zoloba parce que biso toza ba révolutionnaire de la presse ba kolo fimbu na fimbu za biso fimbu na fimbu za sita ba révolutionnaire na sir oyebi masolo donc Ken Piana ne posé merci ndengo pe on s'est déplacé quoi. Merci beaucoup Ken Piana na pembe nanga na Karine Mokonzi la baronne o bilonio so bolingara mingi dans ana awa Karine Mokonzi bonjour. Bonjour maman, bonjour Nabation Bolanda biso surtout qui est responsable à Sitoyo et bah bonjour il faut un chapeau na mon papouche héritier Wata na bosante na moi Miraja tout puissant mon chéri beau-frère na Jimmy Belao donc. Merci beaucoup Karine Mokonzi mais lelo soko moni tindika eyeti koluko na kati ya palais donc pour ba rumeur o ezo circuler eza kito côté makasi paraît-il Ken Piana komi mwana musala na yo akomo sukola donc ceux qui na ko kende beaucoup plus loin Ken Piana komi ko sukola tina bastani na yo akomo nika ba soutien akomo nika ba nini eza nini Karine Mokonzi. Non omoni tolo ba mambu mususu avant ba likambi fo ba ko peser yango to boite que isa internet oui na internet to bi que n'importe quoi li kaka mais to kokyo le bapé n'importe quoi te donc moto déjà à lobby no bon to moto apesa information et ya lokota parce que so tuni ana preuve yo lobby ba lobby so na tuni moto lobby oyebisanga parce que ba monaki photo na yo o publier na Ken Piana bana ba monaki to moni yango pe biso to moni yango na internet ba publier yango me batu ni ba question Karine Mokonzi la herbe moni photo bo moni osko basani osko basani te me on dirait bo ça il est côté moko bo c'est que yo pende to kanga no photo yo lelo yo mto lamba Charlotte Mavinga et ça juste koluka kola kiso que biso to tambola si Marie Merte si Marie Merte bat balobara kaka et ce to bito bandolanda batu to kota distraction to ça musalati avant déjà marambo nyoso Ken Piana a frère nanga ngana to abana ba soda to ana baliena no ebeli avant musala oyo to yokota nesu na ki journaliste to ana balien et ceux qui même non solana di donga na solani sous le quoi Ken Piana te que journaliste est mort na solana na ba limite na respect étant que beau frère nanga donc mam non wana balobi e mambo lokuta Ken Piana aza marié aza na bana na ido nandako na simbata verte. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Charlotte Mavinga, j'espère que question na yo oyo vous allez s'inquiéter nango Karine Mokonzi à répondre que Ken Piana zande vie na ye. Il faut comprendre que batam ki balinga mona batumba solo la te. Soki azaki moi si boinga ba comme ba lesbienne. Na ki na grâce te moto tambola partout ba lesbienne. Et na comme na mba le comme mobile na yo o mwana musala final masko so na tikalinga mo bolo ba peni ba kisi na ende senga kazala ye mo kalinga ka isu ba tuté. Donc batu bazarana répondre lo babiso Tokyo Tambas maman bonate isa archi faux. Merci beaucoup balandi tindika na sir baza ça suffit na réponse au PC Ken Piana tango yo ke loko wana esali yo ndenge nini ke yo okomi mona musala ya Mokonzi okomo sukola bilamba na ndaka Mokonzi okomo lamba. Merci question na ozam taliboso tu na po moni grandeur ya muto yambi na ba lisio zolo ba question na ndimite mutapoto moko ko raisonner kuteloko wana po ba mona Ken Piana zo peser Ken Piana liaka déjà na ba avion minene donc ozomona kozala déjà mwana musala tokofinga bandeko na biso te wana eza makambo ba pape yenga o basala ga msuki mwana musala donc eza makambo te ke yo ko poser question na Karine Mokonzi za petite sœur biso na biso bana basoda na nous premièrement bango
ye chance ezali père na bango général biso tozwa chance babotama na bapère bakonzite obi bana ya basodat bakola na camp militaire ezalaka mwa pasi mwana général na mwana ya basoda ya grade ase basolola mais biso mosala oyo siko esangisi biso tosali réconciliation take bana basoda parce que to remarquer loko moko boye bana basoda bakolaka na solidarité ozwi neti papa wemba na honorable Zakari Babasona ti papa wemba kufi wana batikala so na jamais parce que bazalaka na solidarité take bana basoda yango moni matanga pe ya papa wemba bazwaki responsabilité bapesi Zakari parce que Zakari na papa wemba ezala mwa dio donc ngana Karine Mokonzi obike biso tokosi pe bato 3 tokaya pe babeze belé ya lokutati bato baamona Ken pia na yamsu pezo atake Karine Mokonzi babezi mo boneti bato bafingana mais bana basodo bike baswana na bango te donc ezala nango babezi moko boye mais lelo tozana Karine Mokonzi très bien pourquoi bato balingi bato basangana te Héritier sa yembaki yango moni question tuninga bato balandaka na nzembo héritier ya DDD bato balingi komona te bato basangana donc Congo c'est beba nango kala donc héritier maka question na kuta héritier sa yemba soki na peso ba réponse ezaneti nazo imiter ba malobo héritier loba na nzembo donc to sotera page ya ba question ngo ça la moi bien merci beaucoup Piana na zongi na mpanzi ya Karine Mokonzi bon mais quand on expliquer biso non lelo na micro na biso ya tindika o publier photo na yo boye yo bikena na publier photo na comme naza journaliste naza star naza yo yebi obiso to yebi ke Karine Mokonzi azali pour la yango te ba commentaire ya mafinga ba biloko wana nyonso oza mutu oza être humain tango o gérable ko wana ndeni po motema ezaka motema eza libanga te. Non, au contraire, nga kutu na vivara nango parce que nga so na poster loko na page nanga bit nanga eza batu batala et ceux qui yotali okumisi nga la barono bimi kitoko to mososo habiter la barono bimabe nga etali nga te parce que nga bit nanga eza kaka otala prévenir que malgré bat bafinga nga na page nanga na bloka ka bango te poani parce que nga na zala wana te pona otala ba commentaire puis nga kanda te puis nga sengo tinga na yaka wana ko sa musana nga o sepela te etali nga ite o finga te nga na osala ka musala natikala mochongo na mtema yango no monke ti lelo na continuaka février yango no ko ça 3 ans ya internet ba lobi nyos ba okelo ba critiquer nga na ndenge nyos ba mesoki otali lelo page nanga au mona ke kana ofinga na ba sabona kaka ba sabona donc na gérant nga on bien réalisateur à la fin sacré na Lyon na sur qui réponse à Karine Mokonzi yom dono recebi tout gomi tout ça m'a na Karine Mokonzi Ken Piana na koko relation de binomba na Karine Mokonzi bien bon boza bana basoda nengo zolo ba wana bona ezate po pesa mutu moko boye passe Ken Piana. Merci beaucoup moni lelo bato zolo ba o ezate po pesa mutu moko boye mutema pasi soki tozongi na rétroviseur toche ba 8 ans passé bato ebele oyo zo se référer na bango toyebanaka te tokutanaka nulle part mais soki totali na rétroviseur ya relation ya msusu ya Ken Piana na Karine peut-être ba 10 ans passé toyebana tozokuta oyebi est-ce que oyeba année oyo wera asalaka accident oyo bamemaka Inde ekozala ba 2012 te ba 8 ans passé déjà mais ngana Karine Mokonzi tozalaka na pala wera toza na pala wera nanu tobandi pe ba succès pe na makasi te eza na bato mosusu internet bakipaka bato théâtre biso te on comprendre biso to travailler net na ba chaîne net banzondo télévision oyo eza ba relation moko ya kala moni ko ça l'émission déjà erozoloba yamsu bo ça l'émission pour attaquer bato moko boy je pense que bato ngo ozoloba il faut to attaquer faut bazala bato pe baba kokodikoko neti ba bibi kapinga neti ba rieti kajinga tozo neti ba banati lokole tozo bandeko na biso neti ba Kevin Kaswa malgré limwa na ye na ye barate soki maboko nezaka milai soki ezaka mikuse na ebite donc baza bato oh peut-être oh ngana kozwa courage ya ko chrétien peut-être bango wana mais bato mususu baye na bango ya msu lelo ba luka nde ba bes na sima ya bakombo ya bato basali bakombo peut-être
to comment na so ko accepter parce que le comment pour baye bayo facilement il faut créer guerre Msuna Karine Mokonzi o créer guerre Msuna Ken Piana o créer Msusu guerre na bibi kapinga donc et comment na normal pardon Ken Piana na katso malobati o mona mutu bosola te bo vanesi ka monter bo mela te mais o ngana ete oyokana te o boyokana te bo wela pour mutu pa yokana te faza to solo la ki to beba ni to yokana te nga bref pour na mona eza non cas complexe eza complexe nga lelo na sala succès na internet nanu na finga fimo ya internet te nga mais ceux qui ba fini internet baza 100 c'est que 99 ba sala ba émission mon ra titre ka na bimisi 4 verita Karine Mokonzi et puis pour nga lelo na ba micro eza erreur ba ibrate ki ba on ba salinga ba star pour moni bato bazala abso ba zobati e ba tapso comme que ah oh aleki ku Karine Moulai mais comment ira lelo zo attaquer Karine oh pas leki Karine na pembe est-ce que moni ke bato beli bazo attaquer ba comprendre c'est que Karine na makambu comment bango nyoso ba finga kai eza lokola olinga moto mo bote ne peut-être ngale lo so na roma mbanda ba film so na poto tom so mobile na otalanga asepela na musana nga mais moi ça bandi zuwa mama ke mobile esali ke oh pour ni na tola ba so ba film so qui partait mais alinga ya Karinte au monde peut tom so moto pas comme ko s'intéresser à comment ça on se passe sur ça moi cinéma tom so qui pe na bolingwa bima na te e ki na ka bolingwa fan na star na e tom so bo bimi pe eza parmi ba bloko na club na ba na senga na ba consort na botika complexe nga Karine Mokonzi pe na ke internet nakuta pe batu malgré na kini internet ya late mais nakuta ki batu pe na internet mais natkala ko finga bonde na lukana créer ba base na na sa succès na ndenge na nga taka non mais so finga na répondre te pona miyebi nebi ke so finga na so na répondre ya ka lokona fulio pona ti obenga mbali boso na mono donc lelo ba ko benga ke o finga nga yebiota donc jamais nga na ko sa ce que mission na répondre yo non répondre na komoni au répondre parce que ebi kombote au répondre ndenge nini bo comprendre émission ndenge zo kende na ambiance nango donc Ken Piana yo olingi ranking mingi na batu pourquoi hein ba émission na yo ezaka zo ko attaquer batu boyela bo eza kitoko te. Merci beaucoup oyambi révolutionnaire otuna ba question net oyambi sango net pasteur mo ngana pasteur te olingi ba ranking trop obotola nanu pas tu RFI musala na ye ozo continuer osala eloko lo Ken Piana o ba botola azana makonza na maboko oyo Karine Mokonzi pe abotola musala e pa ya président nga héritier Watanabe abotola musala na ye donc yango basali koteri na bango mibale siko musala ni ba botola mutango zotanga na po kombo ngo pe na oyo kango na maîtriser ngo pe bien te pas tu RFI obotola musala na ye na Direct TV Karine Mokonzi abotola musala na ye na la team de Wata. Merci beaucoup premièrement soko tuninga question ya garçon na osenga pena pas de nego ba landa biso na bando répondre pena te parce que na ye ko timbela ke a comme olukasko adembela na bakombo ya batu atinda bino ye osali émission na Ken Piana otangi obetaka kombo na poto répondre po ye azwa succès donc ken rectificatif nga na ebi pas RFI te na tikala so na EPT bon azana niveau ya mutunga na répondre te soko lingi na répondre yo tuna yamsu soki na conflit na papi mboma ou bien Jakindala bibi kapinga ça va bato mso ba kilote azo pesete loko bongo te bato mso se fa kende yam so hôpital ba soigner tala to betaka ba kotuna question mutana ba défaut to moni soki déjà to nanga makamba mutana ba défaut et c'est il faut docteur a soigner moi ba poso nzoto et ça la bien te na répondre to soteka ba page wana et ça la pena moi bien. Comprenez balandi tindika wana eza Ken Piana eza Clarisse Place Maté wana Ken Piana ndazo pesa oya ye amoni azana posolo moi j'ai fait que mon travail à part musala nga elo musuna kati wana eza te Karine Mokonzi yo ozara wana moto abela mbaso so moni moto abela mbaso au hôpital te zala premier conseiller mon frère malade romemo na danger le cas docteur ba soigner parce que un jour oya pour lanzoto mobimbe ça la bien te ole otika mutu kaka boy tala to sauter page wana suna ni nazobela mbaso e papi keli rife ki sombe nani wana nazobela mbaso oyo Ken Piana banga raté mais lelo abangi a bango tanga kombo na expliquer que OK non to tanga ba kombo ya bato msute na loingi. Ok, merci beaucoup Karine Mokonzi. Un mot par rapport à oyo baloba ke yo obotela pas tu RFI musala na ye pas président Wata. C'est ce que babina botolay ya joka olobani
Pour un coup, tu vois, t'as na ya joka. Donc, il y a mambo le kuta. Il y a le kuta. Merci beaucoup. Merci beaucoup satisfait na maramio so bozaki na oposa koyoka et pas Karine Mokonzi la baronne et pas Ken Piana. Donc boza satisfait va répondre la réponse de maman bazaki claire et nette na nyonso. Donc ngana osaka musala na ngai. Koza na toucher te koza lésété parce que ngana osande musala na o papi kele na refait que so Ken Piana question tout nous comprenez comprenez Karine Mokonzi bino mo bien ngazana ya sale mutaba shosho donc bo comprendre na mesa émission po bino bolingana bino ke bango ça la boy kitoko na ba ina so ba finga na ba ona so ba mabe quelque part bolingana biso bolingana bino ba baso ba présenter ba émission internet bo sepela na biso malgré bo finga biso bo continuer na ça bien ken puis na to comme ko chiter na émission na biso to ke na biso musika te parce que bon mutana mutazana ba occupation na ye to comment chiter na biso non yo lugazo ya mbaba tuti continue. Aussi les sango, continuez. Tango dégé week-end bien là parce que mutazo gérer temps là yo ozobanga pas tu refi okotanga kombo les ozobanga donc continue émission ndeni parce que yo ozobanga chitendeni ni c'est ça émission peut ça eza sujet na eta sujet na eta parce que toi mambo ebele okoki otuna voilà merci beaucoup donc continuer l'émission oui nyonso on est là nango ça tranquille parce que na bi que oza to comment qui na biso ko kitana parce que il faut ça programme parce que ça la bouche autorisée à Wata président na biso Wata oza la bouche autorisée par mu pandi na on a ça makambu ya concert à le 10 parce que question rokate ça qui on a te Ken Piana tika ko bem c'est la émission la ngai ozo ko kana pété ozo banga na yo pe ozo banga na yo okosili ba question okosili sango yo pose nde ba question po ba question zebele ba question zebele ba voyage ba nini ezebele ya uti ba tourner donc ba question zebele sili sande ba question ye a uti ba tourner a uti makambu ya la team de Wata yo osara na Direct TV osara na Fimbo na Fimbo et bongo Direct TV bato tanga ba kombo na batika la osara na Direct TV te oh na Direct TV o bonte batika la osara te Direct TV za chaîne na sikati te utana bato msotanga bakombo na Banzondo TV Kangama da Direct TV na bana vieza clé pegin sasa mutabandanga pe na continuer donc baba innocent donc baza ba innocent donc na Direct TV baza le remonter ba print na bango na Direct TV ezati développer la question pour na moni aussi no ba question no sili ouais, toza Karine Mokonzi au répondre biso par rapport à makambu ya concert au toza na biso soto yebi mululu munene au toza na hôtel Béatrice ya président Wata pour na concert na biso le 10 bazolo ba ke nini esimbité album esimbité ce ko bino bozo beta ba concert ba $100 bo banga te ke boko beta pe mpiaka. Non mais ADA toi un jour j'ai moins combien tout comme na biso ka pembeni au monique na place to lo baloba mi baloba musale le kamalo bane belé donc to beta mpia kate parce que to beta ko to Romeo Golf sans album tout ça la plein siko boni siko autobé to beta Béatrice na album au concert ya kisanga ne simbité ezalaki na route ba invitation ezalaki na place na répondre moi muke Karine Mokonzi ne za la bouche autorisée ya héritier yo kominani na répondre moi muke na kuta na ngingi bo fandi ne kala batie banzembo héritier batu basenga babandela ra banzembo voilà album beta mobimba siko comment poser question batu balobi esimbité so pona yo moko esimbi bi esimbité album ngai pona ngai na yebi ke esimbi ngana komemela ye yango ngana komemela ye po yende aloba parce que yende mutu aza la bouche yo moko fanatique ya Wata yo moko fanatique album na bar yo moko fanatique album na bar na kuta bino na fanda calme bomela bo bandela nga bar mobimba siko yo moko lisusu no batu balobi c'est que yo moko yebi ke loko simbi mais ozo masquer na yo kaka question na yo ya ondima ke loko za ko simba Congo parce que batu baebi na bango album héritier simbi mais tozo bate balingi esimba ndenge nini bazwa wera abina ou bien
donc esenga wera bina problème quel album awa te bimena novembre esimbi te bato babimisi na ba décembre yo yebisanga album o esimbi kasi ngala otanga na album amutu awa te ponga na ile makambo ya wata na ilaki na ken piana naza libanda ya makambo wana ngai na yebi ke nazala fanatique héritier depuis aza côté oyo yebi wana tina ndenge ya komi na la team de wata salinda kuna yemoko oyo e biso so toza bana na kati tozo apprécier musala ya papa na lia na mbongo héritier te mais aza artiste nga onga na sepela na Karine Mokonzi. Voilà, il y a un ce qu'on a gagné biso herba de balba retira des simbité c'est qui ba no ta retira des simbité mais album mo simbi na moni pas album mo simbité donc c'est des retira des simbité net ni ne simbi na bato zo yebisanga o côté kuna ya bango nde simba ki o mena bango pe na décembre ba bimi c'est pe ceux qui single herba ba retira des simbité retira des bimi na novembre bango moko ba oti ko bimi sa single na décembre ya bango ezap e betanga na baba bango ndekutu ba kolo générique ba kolo mama ketu donc ouais bon le bessimité faut comprendre qu'il monter mama be eza jalousie mais biso peut to cause avant parce que eza distraction er bon le ba bon etia biso na mututo bando sala ba émission entre temps to perdre temps ya ko sa ba chorégraphe to perdre temps ya stratégie to ba héritier ko na salle ndenge nini auta na mapata kita abima na sa podium dans nyonso na ezo biso ton la to comme déjà dans quelques jours to za déjà na concert donc bato ba le besimbité eza na ka bato simbité par rapport ke balobi ke Robino mundi ba beti bino ya Robino les albums pour er ba retrait des albums ya Robino les albums et a titre ni album bon to be nga album ponga na ebi ke album kosala mambo boete ko wa journaliste comment yo ke ba ke album et album te yo ndo zo apprendre nga Karine Mokonzi kasi on a biso ko mambo be ko ba na caméra micro télé so yebite ko lobate ke to yebi ke ko yebi ya ou confirmer makam et album te les albums te wana nde selon Karine Mokonzi dans le big single eza single OK c'est bon c'est bon maman répondre na question na biso po balandion so wala na biso baza satisfait na bat bota biso ko lobate ke eza single po yo quel que soit eza single babi ke ebeti retirada oui yo ngo comparer album na single ya Robinho na album a retirada zela zo comparer te bae oyo ba consomaka musique nde bazolo consomaka musique ba bota biso ba bazoba te et même yo oyo ki di kamna baba il faut na façon ya kolobela ngo parce que yo olo ba neti bango te yo na caméra micro Robinho abimisi single ne félicitations to binyango eza bien Robinho eza single héritier wata eza album eza na plus de 10 titres donc eza le roi mutana bana 10 na mutana mona moko olobi ke bon so la dépense de bon ça dépense de monter pour ozana bana 10 bana nya se fu ba melati bana nya se fu ba kendi classe vous comprendre donc frère na biso Robinho c'est musana et bien jamais bon que comparer single ya Robinho na héritier wata basala non voix morote na maison mère bazala ndenge morote et ya yembi na générique na c'est single wata yembi na ba générique te mais ba générique na ba rumba atso to comparer bon ce qu'il faut aux amitiés à mabe. Merci beaucoup na balandinyo so ozolanda biso bo comprendre déjà ambiance zo le kana émission donc il faut opposer la question aux na confirmation dans les ambiances. Merci beaucoup Karine Mokonzi déjà problème te ezala single ezala album oyo ba consomaka musique nde bazo comparer yango te lokola album bazo comparer yango te lokola single bazo comparer nde musique et beti ke oyo ezo beta koleka muninga to oyo ezo beta koleka muninga te c'est ça au moins les bateaux batalara donc ceux qui baza bazoba yo poko minozoba bazoba te bazolo ba selon ndenge bango ba moni ceux qui bazoba te c'est que ba ko comparer jamais ba comparer album na single comparer album na album a oyo single comparer single na yena comparer par rapport à ndenge musique ezo beta c'est qu'il y a un problème à langage te naza problème à langage te na kalingana no point comparer retirade danage single OK c'est bon merci beaucoup yango lokolo bike bato bazoloba yango na biso ke moni bato bazoloba soki bazoba yo kokyo ko mazoba te po zoba lobi elo kwa okitina libando moni mutamuli boma mutakala donc yo po opekisa la tabilamba yo po olongola bilambo komi lokwa ita oroleka no yepo ebike azali boma et yo a journaliste ero mema sango il faut quitter na terrain au sala ba hit parade ba ke bato ba lobby bo menga na zokani eloko ebeti ba yo kango na bar na boîte na banzela ezo répondre que moi muke aoyemba ndeko simba eloko biso to ki na kisangani je crois na ebite so zo ki ton yo mona image ya kisangani mona public ndenge ezo yemba instrument kati bato banyati instrument kati siko public yemba na munoko
soki kutu na mboka kuna place oyo connexion eza te bato baoyemba boye siko biso na kini kutu aka na connexion à tout moment zela mona concert akisangani ndenge likanaki ou comprendre que bilo mususu batuna na bango te donc soki ka bayebi so yo mo comprendre que te oyo eza nango ka mute ya mabe nde esengi moto atuna parce que koloba mingi ezaka mabe il faut mosala baevre osala emonanaka zela au moins net onga azaki sur place on a filmé na podium bozala na bluetooth esala bien ok nga napesa bino yango na bluetooth comme ça et permettre bato mpe baotala biso batala yango na son ya bien na image ya bien na mpeso donc mpona koloba ke tobeti le 7 janvier, album na biso bimi le 10 novembre, même pas 2 mois. Donc ata bébé, il y a 2 mois abima ata libanda te. Mais biso na même pas 2 mois wata che micro bi bat bazo yemba DDD. BM kuti radio hymne national. Bat bazo yemba abetifo. Bat bazo yemba j'aime mon mari. Bat bazo yemba déjà ba yebi na ba titre banze musko ko beta ngo izandeni. Soki déjà na biso ki babi yango ebeti te. Pour mon apeka kongola mtema bena tunyo sko nani kasi abeti na décembre. Yo mo lobi oyebite siko. So yango simbite ya nani kasi simbi na décembre. Pour to moni batutunde ba jembeli. Moto to akyo luko score. Moto monta risquer ka bimsa nzembo na yemo ebandeti suka te. Merci beaucoup Nancy. Charlotte m'a vu satisfaire na réponse na yo parce que au répondre kitoko makasi ken piana to comme na biso ko na biso na ko chiter na émission na biso mo ba mbote na baye oya yo ndeka kaizalaka. Merci beaucoup. Tosukia. Tokomi na suka émission. Nandi maisi là. On dit maisi là ndeni ngane na to présenter émission na ngaki na biso ke émission comme na suka pesa ba yo mbote poto émission. Papi Karine ça pesi déjà ba ramener so ya la team de Wata. Yo linga to fanda ti lobby. Na no bwa kite me o bwa kana yenda banda po yo sukisa. Ponga linga papi Kelly ba mbote Angel Muswahili makizembe ve na ngari fait ki sombe. Adel Jogo sko bagou danger. Oui bien Adel Jogo bagou danger. Donc il y a un mbote à respect. Na ebi moi la poto atongo Adel Diogo. Te oye bien na no te jour oye bae. Namboka ni. Boti kana osala biloko boto kata na émission. Yo to ebi moi la poto. Merci. Na bira boa Adel Diogo mona. Ah, oye bien na kena boa. Angel Muswahili oye bien parce que Azali partenaire na ba patron na ngai. Voilà, merci beaucoup. Merci. Na pesi venanga Jimmy Belahu donc na sepel d'émission ndenge leki donc eza émission impact eza la toujours bo émission impact donc eza la toujours bien tiens mais nakoya vraiment nakoya pour na kimo te pour makambo sali nakoya merci beaucoup nga sokia merci Jimmy Belahu merci Jimmy Belahu moi Mirajabo Mutema Karine Mokonzi na pesi bambote Luzo Mbata Luizo Mbata avait na yo ebi Eric Limbaya Youssouf Pourada Trezege Muzala Papi Kelly tindika c'était makasi merci vraiment donc merci na yo plasma merci beaucoup Ken Piana na ndima invitation na ngai merci beaucoup to comme OK na sona suka Karine Mokonzi a opesa pe ba ya mbote poto conclure cette émission na biso. Voilà, merci beaucoup notre tonton Prince Tokuzu Noir mais beau. Il y a Gisèle Zindata Corpulence, il y a Annie Dembo comme à Kinshasa les 9 pour un programme na biso les 10 na hôtel Béatrice le 8 février awa bino ba journaliste boza invité na Béatrice pour une conférence de presse avec Héritier Tadabo poser ma question nyoso par rapport à l'album et les 11 Rosana barbecue bling bling et dimanche à les 12 Rosala na match bana poto Banakini après match moi concert à Sukaya au revoir et après le 12 tous un contrat moi il y a Lubumbashi mais ça non confirmé t'es pour nos bêta Saint-Valentin kuna et après ma programme nous saison normal mon konzo luba ceux qui après ba concert on a ceux qui font les sous nini tous les cas toujours dans ma caméra micro pour nous informer bana poto un grand merci na Blondine au mari il y a Annie Kelo vient na Gocho mascotte number 1 un grand merci na joueur na biso c'est junior Kabana au coach 2 fois star master donc via Star Aza Star et un grand merci les sous na tantine na Matinzo be projet
directeur Chida Ibou, la femme en espèce. Un grand merci na yo. Donc na Boston était ma copine sœur Linda Kunga depuis Paris et na frère nanga ya Guy Mokondi famille nanga Mobimba. Et na bosante na madame nanga Christelle Mobile ou la dame du cœur, ba chef nanga dans RTG Mobimba ainsi que na Noli Tambo depuis Paris, Bibi Kapinga la Bellissimo, mon réalisateur Cadet Kyodo et na pi bambote na mon chéri moi Miradja Bouli tout puissant et na bosante na semi ki nanga Jimmy Bella ou depuis Afrique du Sud, Ken pi na pe a parmi ba semi ki nanga a parmi belle famille nanga. Donc bambote na mon papa chéri Tewata je t'aime trop. Na bosante mon cap pour Youssouf Molumbu. Donc mon cap pour toi t'es là. OK. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Mais comme plasma au film pas en Afrique c'est bibiche plasma eh bien. Eh bien. Yo mo boy bike bokabula kombo. To kabula kombo na été ponga za écran géant 1000 pouces. Na ebité nda oyeba ponga na za marque sika LCD. Comprenez Karine Mokondi on comprend dans ces émissions on a dit que côté Bozali donc ba bukali ba padi donc et la mamie qui musala okaboye. Merci beaucoup na ba boss na ngami balé rifin qui sont na papi Kelly ba la poto ya solo ba Londres ya solo na pesi sumbote na makasi na Charlotte Mavinga Tembesili ma copine aussi ça tembe na Suisse. Merci beaucoup na Mamuke Luzolo balobi yo sili sa tembe na comme benga o jeep intervention rapide filobola qui sa mère double hein yo yebine to bete kati kala mingi te ozana na kin na osepela makasi po yo yeba kati JPWelo papa le parent responsable hein ba moto ne belele José de Bruxelles parce que vous allez na Londres ba moto ne belele to comme 1900 na suka aussi